Mbote bandeko balandi ya vova mu télévision bisika binso bozwami liboso ya baetando na bino. Vova mu télévision etando ya baindo, etando ya bonsomi, etando ya boyebi pe etando ya mayele mpona baindo banso. Matondo lisusu na bino bozwi libaku ya kolanda émission na biso ya environnement. Zinga ezali bongo biye binso oyo bizingi bongo moto to pe entourage ya moto. Na kati entourage ya moto tokomona bongo moto azingami na moninga na ye moto azingami bongo na nyama, moto azingami bongo na nzete, moto azingami na mai na mopepe pe bongo na bongo. Nyonso wana yango esali bongo lisanga ya kozala ya environnement. Kasi totala lelo nzinga na biso lolenge yango ezali. Eske ezali penza na lolenge oyo elongo bani? Koliki ya te banso tozali penza komona pe toyebi lolenge nzinga na biso ezali. Ezali penza malamu te. Po tozali komona bafulu bisika nyonso babosoto bisika nyonso. Tozali kolia na fulu, voire même pepe o tozali bongo kopema. Ezali ya mabe. Po babosoto ezingi biso mupepe pe ezali kaka kouta na fulu ya solo yango wana tozopema. Tango tozopema mupepe oyo elongo bani te, mupepe oyo ezali malamu te. Koliki ezali bongo kokumbela biso ba maladi. Lelo malaria na typhoïde ekoma lokola maladi moko chronique na nzoto ya baindi. Ekoma chronique lolenge kani. Bokono yango eyaka kaka na kozanga bongo bopeto to pe bisika oyo salite ezali nde bokono yango eyaka bongo mingi. Na kotala pe lokola biso tozali baye o tozali bongo kovanda na bisika ya bosoto. Nde ba bokono wana ekangi biso makasi. Kasi po bokono wana ekoka bongo kotika biso esengeli tosala nini? Esengeli yambo tokota bongo na likanisi ya kopetola entourage na biso. Tota bopeto bisika nyonso soki solo eza te, bama ezovanda te, koliki ya babokono wana ekozala penza te. Po malaria ezali maladi moko oyo ezali bongo kopesama epai ya ngungi. Tango ngungi asui yo ndo kozwa bongo bokono oyo tobengi malaria. Kasi po to evite kozala ya bangungi wana baswaka biso tango nyonso, esengeli na biso tokota bongo na makanisi ya kopetola. Kasi makanisi ezali komonana te. Tango ozwi bongo likanisi esengeli ota yango kati na misala po ekoka bongo kobota mbuma na yango. Moto akouta libanda te po aya bongo kotela biso bopeto na esika oyo biso tovandi to pe bongo na bandako na biso. Esengeli nano na biso moko tozala bongo na makanisi ya kotia bopeto esika oyo biso tozali. Pamba te moto akouta libanda te atela yo bopeto esika yo ovandi. Esengeli na biso tozala bongo na makanisi ya kotia bopeto esika oyo tozali. Tokota penza na makanisi ya kosala mosala. Automatisme ezali te oyo tokoki kosala ta mosu prière po elongola bafulu. Ezosenga kaka bokasi na biso. Tozala na bomoko na bolingo ya mboka na biso. Po tokoka bongo kotia bopeto topetola bisika oyo biso tozali kovanda pe bandeko bakoka komona ete esika na biso ezali bongo malamu mingi. Lelo bandeko ya media lolenge oyo bazali kotalisela mboka na biso, bandeko mosusu bazali kosepela te. Pamba te mutu po akende esika esengaka nanu amona lolenge yango ezaleli. Soki asepeli nango nde ekotinda ye akende na esika wana po akende kosala bongo maye ya mutuya. Kasi mboka na biso Kongo na kotala ata na musika bazali kotala na bafilm na baserie to pe bongo bandeko oyo bazali kozwa kaka bisika ya bosoto kolakisa yango. Ezali ayo esengeli balakisa yango po tokoka bongo kobongola. Esengaka na mutu tango otalisi ete eloko oyo eza malamu te babi ya malamu tokopie. Esengeli na biso tokota na likanisi po bandeko balakisa lisusu bosoto te. Osenga kaka tokota makanisi ya kobongola yango. Lelo likanisi ya kini bopeto ebimi. Kasi ebimi pamba te soki bosoto ezalaki te koliki ya likanisi yango elingaki ezala te. Kasi po mosala wana esalema tokozela kaka te ke président
to pe ministre to pe gouverneur asalela biso yo vandi na veni olingi maboko ozozela moto auta libanda akolongola fulu oyo ezalaka na veni na bino nini ezangi yo moko nanu obanda bayebi eza mosala ya biso nyonso senge na biso tokota bongo na makanisi tozala yambo na bolingo ya mboka na biso soki bolingo ezali nyonso ekotambola bongo malamu lelo ezali bongo kopesa pasi pe mawa bandeko mosusu akoba ete Kongo penza eza mboka moko balakela mabe nga penza nayebi te mpona nini nzambe asalanga na botama na Kongo to mpe mpona nini nzambe asalanga Congolais tata mokeli asali yo obotama na mboka oyo to mpe alingaki ozala Congolais pamba te kozala na yo awa ezali na ntina kasi mpo oloba te ete mboka oyo bateka yango to mpe mboka oyo ezali malamu te ozali koenvie mikili ya bapaya nakende nanga na poto nakende nanga bisika boye nasala nanga boye nazongisa boye bato oyo ozali koenvie lelo bango mpe bakotaki na mosala basalaki mpo ete bakoka bongo kolongola fulu na kozala na bango to bisika oyo bango bazaleli bakotaki na makanisi ya mosala toza baspectateur te na terrain kasi tozali bongo basali tozotala te me esenge tojoue role na biso tomonisa yango tosala mosala kolinga maboko to otelemi ozelaka ndeko aya kosala yo mpe oza concerné mpo oza na esika oyo fulu ezali oza na esika oyo bosoto ezali esenge na biso tosimba na makasi tozala na bolingo ya mboka na biso tokota na makanisi ya kosala mosala kokanisa kaka teke soki bato wana bayaki mbele fulu eza te so bato akimbo mpe to balekaki tozopesa bandeko na biso pasi bazoleka lelo balongoli lobi bakokuta susu fulu ezongi nango esika wana na esika topesa bandeko na biso pasi te esenge na biso mpe tokota bongo na mosala to epole bandeko na biso ntango bango baye basali bakei esenge na biso epesa biso nanu leso ete ntango bandeko balongoli fulu na esika wana esenge na biso te tozongisa fulu pamba te tozali bongo kozongisa mosala nsima mosala esengaka ekende bongo liboso kasi lelo basali lobi babandeli so esika oyo wana ezali mpenza malamu te esenge na biso mpenza tomitia na esika na biso oyo toyelaki ya kosala mosala lelo tozali bongo komona bandeko na biso mingi baartiste comédien to mpe bamusicien bazolinga kokende kosala misala na bango na Dubai mpona nini bazolanda kaka propriété oyo eza na eteni wana kasi bandeko wana balingaki maboko te bazelaki te soki gouverneur to mpe président asalela bango bakotaki na makanisi kasi lokola makanisi emonanaka te basalaki nini bamonisi yango na mosala na bolingo ya mboka na bango basaki oyo elongo bani balongoli babosoto basali nyonso ya nyonso ti lelo tokoma bongo kolula yango lolenge oyo tozali bongo kolulela yango po tokota bongo na makanisi ya komonisa kozala na biso po bayeba pe ete bato bazalaka na mboka wana bato bazalaka na eteni wana esengeli na biso mpenza tosala mosala makasi kasi tokosala mosala pamba te esengeli tozala na bandakisa oyo tokolanda ntango tozali kolula mikili ya bapaya yo oke kuna omoni bandeko kuna bazala na bapoubele omeli jus na yo en plastique to mpo omeli mai okoluka place poubele ezali obwaki sachet na yo kasi kozela te ke nga na meli na bwaki wana mpo ndeko entela koleka na ye bato akini bofeto bakoya po eza mosala na bango eza mosala na bango te eza mosala ya motu nyonso lokola bango bazwaki ntango ya kosala ya kobongisa nde lelo tozolula mikili na bango kokende kuna oyo yo omoni kuna ete bango batambolelaka na droiture basalaka boye bazongisaka boye te ntango yo mpo ozongi na mboka na yo esengeli omonisa yango epa bandeko na yo ete esika nga na mpo balobi ya malamu tokopie kasi ya mabe tokopie te yo wuti kuna omoni ezaleli ya malamu o bandeko bazala nango rien n'empêche que omemela yango bandeko na yo olakisi bango ete esika nga na wuti batambolaka boye bavandaka boye esengeli na biso mpe tolanda bango tokopie bango tosala ndenge bango basalaka mpo mboka na biso mpe ebongwana elongwa na eta oyo yango ezaleli lelo bomo ya bayindo ezobika kaka na bafulu okende kokuta bamama mosusu na wenze bien sûr bata mpe basalongo na bawenze toyebi te salongo yango basala yango mpona nini
basalaka mpo balongola bosoto to mpe babakisa. Bisika mosusu okuta bamama bazoteka na wenze badeklare basali na bango te, me bazozelaka ntango ekoka mpo baya kokongola mbongo. Tete mbongo wana bamama mosusu batiaka bosoto na bango binafutaka mbongo na nga, mbongo nde kosalela nga, mbongo na nga oyo napesi seke matiti ata natiki yango awa bakolongola mpo nafuta mbongo na nga pamba te. Toyebi te mbongo bozozwa bozosalela yango nini? Pokino lelo babosoto ezali bisika nyonso, kasi samedi okomonaka te ero bateka te salongo yango ezosalema réellement to te. Tokota mpenza na makanisi, tolinga mboka na biso makasi soki bolingo ezali, considération ezali. Kolika nyonso tozomona lelo ekozala lisusu te. Soki tozomona oyo nyonso tozomona lelo mpo kaka considération eza te. Congo nzambe mpo ani otindanga na Congo o mpenza eza mboka te, fale toteka na biso yango. Batiaki yo wana mpo sala mosala, me batiaki yo wana te mpo envie bato lobe te toteka mboko. Kotekela yango nani? Ozozela nani aya kobongisela yo? Nandimi teke mwana moko akoyina baboti na ye, papa opina nasepelaka nete nalingana nanga papa bentel okende okoma kovanda epai na bango. Nandimi te papa wana so akozala na considération envers yo to mpe akoconsidere yo ou bien akozwa yo ndenge azwilaka bana na ye. Nandimi te. Do baboti na yo ndenge o bango bazaleli esengeli olingela bango kaka ndenge ozaleli, ndenge bango bazaleli lolenge moko na mboka, ndenge o tata mokili apeselaki biso Congo. Ayebaki mpona nini atindaki to mpe alingaki biso tobotama na Congo, biso tozala na Congo mpo tosala mosala to mpe tomonisa kozala na biso, tomonisaki biso o biso toyelaki ana mokili. Toyaki te tolinga maboko totalela bato. Sala ntango yo osali moninga mpa kolatama na likanisi te lokola ndeko asali boye abandeli awa asukisi esengeli na nga mpe nakoba esika oyo ye asukisi yo kobi moninga kuna mpa kozwa bozali kopusa bopusi kino ekokoma likanisi ya moto nyonso, ekoma mpe na mito ya bato nyonso ete ntango bandeko basali boye esengeli na nga te nazongisa bosoto. Ntango ndeko asali boye ayoki pasi te toyoka mpe pasi ya baninga, tozala na susi ya baninga oyo bazosalela biso, oyo bazali na susi ete mboka na biso ezonga na lolenge ya kala oyo toyokaka batata na biso babetelaka biso masolo ete tozalaka na kini label. Kasi kini label yango ekenda wapi? Tozolanda matambe ya bakoko bazalaki na eleko ya kini label mpo bango basalaki mosala yango ebengamaki kini label. Ko biso lelo tolingi maboko tozozela kini ezonga kini label oyo ezalaka na kala, ekozonga na automatisme te, ekozonga kaka na mosala ntango biso tolingi mboka na biso. Esengeli mpe tolanda bandakisa oyo ekopesa biso bokasi na particularité généralité mpe ezalaka lokola en général bazoloba kini ezali mpenza na lolenge elongo bani te bosoto eza biteni nyonso, me eza bisika mosusu oyo mpe ezali peto. Ndakisa na commune ya Gombe tozali na avenue des ambassadeurs, tozali mpe lisusu liboso ya ambassade ya Pays-Bas. Bisika wana soki ozali na kati ya avenue wana to mpe liboso ya ambassade wana oyebisi bandeko ete ozali na Kinshasa, mingi ya bato bakondima te. Kasi esengeli na biso tokota na likanisi po bandeko wana basalaki baza kaka na maboko mibale ndenge biso toza na yango makolo mpe mibale, kasi susi ezali ya kotombola to mpe ya kobongisa esika oyo bazali nde pusaki bango basala oyo basali mpo lelo emona na lolenge oyo tozali komonela yango. Tomeka nanu kolanda ndakisa to mpe tokopie lolenge oyo bandeko baza neteni wana bazalelaka, basalaka nini mpo esika bango bazali ekoka kaka kozala bongo mpe to lolenge tozali komonela yango. Koliki ya lelo bandeko mingi ya basi to mpe ya mibali baye bazali bongo kosala ba mariage civil na bango, bazolinga mpenza kokende kosala yango na maison communale ya Ntsele. Kasi bazali kosala yango liboso ya maison communale ya Ntsele mpona nini? Bazolinga kosala yango na maison communale ya Ntsele mpo bazolanda bopeto oyo eza na eteni wana. Tokopesa mpenza longonia na bourgmestre
ya commune ya Ntsele oyo amitié mosali alingi maboko te akoti na likanisi ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Na likanisi na ye ya Kini Bopeto bamemi yango na eteni na bango. Yambo babandi nanu kopetola maison communale. Kasi tokosenga pe na bourgmestre commune ya Ntsele Bopeto wana esuka kaka na maison communale te kasi ekoba bongo na biteni nyonso to pe na commune mobimba. Basensibilize bandeko balatama na likanisi ya oyo babandaki liboso ya maison communale po bamema yango bisika biso na kati ya commune ya Ntsele. Tokosenga pe na babourgmestre ya bacommune mosusu bameka nanu kolanda to pe kokopie ezaleli oyo moninga na bango bourgmestre asi bongo kolakisa bango wana ezali ndakisa oyo apesi baninga na ye babourgmestre bacommune mosusu balanda. Na kati ya mboka na biso Congo pamba te balobaki ete Congo ezali pays riche, bomengo eza ya ebele na kati ya mboka na biso. Mutu mosusu koyebisa Congo eza mboka moko etonda bomengo atali nanu kozala nango nanu. Sike sika bomengo yango obolobelaki eza ekozala penza lolengo tozomonela yango. Esengeli na biso tokota na makanisi tomonisa yango. O bandeko bakoka komona yango tozali na basite touristique ya ebele. O esengeli na biso totombola to entretenir yango malamu. Oyo ekoki pe komema mbongo na libenga ya leta mpona ntombwa ya mboka. Dimwe na mboka na biso Congo na ba province nyonso tozali na basite touristique. Moko to mibale ezangi te na kati ya province moko oyo ezali bongo na mboka na biso Congo. Ndakisa tokomeka bongo kopesa bino tozali na jardin botanique ya Yonda na Équateur. Anga fi province ya Kinshasa toza nango ebele. Kasi ezosenga kaka considération. Tomonisa yango. Komonisa yango ezosenga nanu ezala peto po mutu oyo akoya ko visiter. To pe akoya tourisme nesika moko songolo esengeli nanu amona lolenge yango ezaleli. Esika bosoto kosengela ngo mutu mbongo teke yaka yako visiter akoma boye bosoto. Omeliji obwaki kaka esika wana. Omeli mai na yo omeli opire obwaki ka sachet place wana. Mutu azopesa mbongo esengeli amona eloko eza kitoko. Ko eza malamu po azala convaincu ya kopesa mbongo na ye. Kasi soki eza nango malamu te, soki to entretenir yango te, bien sûr toza nango eza bomengo na biso. Kasi toko bénéficier na yango te. Sengi na biso nanu to peto la yango to tia penza bo peto. Oyo ebongi na bisiko wana po bandeko pe baya ko visiter. Ana fil province ya Kinshasa ndakisa toko visiter chute ya Lukaya, lac de Mavale, foire ya Kinshasa ezali ya ebele otokoki bongo kotangela bino. Kasi mususu ezalaka susu visiter te po lolenge yango ekoma. Mususu kutu nzele ezalaka nango susu te. Mususu po kota kuna fo tuna. Tokota na likanisi to considérer o tata pesi biso po eza ya biso. To petola yango po bandeko pe balatama na likanisi ya koya ko visiter. 1 franc na bango 2 franc na bango wana bakoya nango ekoki pe kotombola mboka na biso. Po ezali parmi biye oyo bisalaka ntombwa ya mboka. Kasi soki biso toza nango tozokoka kosalela yango te. Nani yango akopesa biso initiative malamu to pe likanisi bosala bozongisa boye po bomonisa o boza nango. Esengeli nanu likanisi euta pa na biso po ezali ya biso tomonisa yango. Soki tokokende bongo na province ya Congo Central kuna pe tokotangela bino basite touristique ezali ya ebele oyo esengeli na biso tomonisa epa bandeko. Ndakisa na Kimpese tozali bongo na chute ya Vampa ezali pe moko ya basite touristique.
oyo ya malamu oyo bandeko bakoki koya kovisite kasi ezosenga kaka entretien considération na biso na oyo toza nango banda nano esika yo ozali avo lula mopaya banda nano na oyo oza nango banda nano komilula yo moko banda nano kobongisa oyo ya yo nsima nde okokende kosisa na oyo ya moninga. Tozali pe lisusu na grotte ya poisson aveugle na Mbanzangu ezali moko ya basite touristique ya malamu oyo esengeli mpe bandeko ntango bomonisi yango bolakisi yango epai ya bato bakolatama na likanisi ya koya kovisite kasi ndenge ebombama nango kuna soki moto alobeli yango te soki moto amonisi yango te nayebi te soki ndeko akolatama ka na likanisi alali alamuki nake kovisite akovisite neti nini po ye ayebi yango te babetela ye lisolo te amona te esengeli nano amona babetela ye lisolo po mpe azwa courage ya kokende amona oyo ayokaka epai ya bato mosusu nayoki ayebisaki nga boye eske eza bongo eske okomituna mituna ebele kasi ntango yo olobi abi nga mpe fo nakende namona oyo yo omoni kaka na Congo Central tozali mpe lisusu na shiti ya zongo soki kutu mundele akei avisite yo moko mwana mboka nini ezangi okende ovisite ya koya atali oyo aza nango posa atali nini eza kuna malamu po esunga ye kasi akokende ta bando olakisa ke bokende kovisite bosala boye bozongisa boye to mpe banda lelo ngai nakozala mutu oyo nakobando tia propriété to mpe mutu oyo nakobando bata to mpe koencadre eloko oyo esika courant na biso euta kolika bandeko bayebi neteni wana bayebi ezali penza malamu ntango tomonisi yango bandeko bakolatama na susi to mpe likanisi bango mpe bamona kasi mpo bamona to mpe bakende bavisite ezosenga kaka mutu alakisa bango mutu abetela bango lisolo mutu oyo aza conscient mutu oyo ayebi ete oyo eza mpona ntombo ya mboka na ngai amonisa yango po bango bakende na eteni wana automatisme eza te ndenge kaka tozali bongo koloba kasi nyonso ezosenga kaka tokota na makanisi ya kosala mosala lelo ndakisa so tomoni ndeko azotonga ndako mingi bato bayeba nano te ndako ekozala ndenge nini mosusu mpe atiaka yango kate aleka na yeka wana eza fondation wana eza ndako to mpe bazotonga ndako amonika babrike eyebaka mokolo ndako nange ekozala ndenge nini kasi ntango asilisi abongisi asali yango na banorme oyo esengeli bato bakomota awa ezalaki zambe ta ndeko nde atongi ndako ekomi kitoko bato bakomi mpe kotiaka na esika oyo wana bato batalaki te bamonaka zambe ezalaka wana balekanaka ndenge moko mpe na mboka na biso ndenge yango ezaleli lelo ezosenga na biso tosala mosala po bato bakoka bongo kotia yango ka bamona yango bakota mpe na makanisi ya koya moto mpe asombi biye nake nanga Congo nake nanga Afrique me akoya Afrique na bakondisio oyo baérosion bafulu kutu koloba te banzinzi bisika mosusu okuta érosion me na place bainterpele moto aza concerne mpona kobongisa esika oyo wana to mpe makanisi na yo makanisi na nga soki tosangisi tokobongisa esika oyo biso tozaleli ndeko mosusu avanda bi te bobwaka matiti place wana soki bobwaka matiti mpe ekomisaka mabele makasi bobwaki matiti wana bobwaki ntango ekopola mpepo wana tozopema ekomemela biso nini eske mpepo tozopema eza penza ya kolongo bana eske bakartier na biso eza penza na banorme oyo yango esengeli
to pe bakonzi bazomona baérosion wana to te. Po batikeli batu tan babwakaka matiti bapesi ordre. Lelo bandeko ebele bakufi baperdre bamapango na bango na baérosion. Akanisi lupango nazwaki na pasi lelo na perdre yango, alati susi na motema ememi eti na kufa. Leta bozoloba nini na mboka ya boye? Tango bandeko bazobwaka matiti bozomona to bozomona te? Bozoloba nini? Bozokanisa nini na mboka na biso? Kolikia pona biso tokoloba kaka nyonso wana soki ezosalema na lolenge oyo yango ezosalemela lelo eza kaka manki ya considération. Po toza penza na considération ya mboka na biso te, pe toza na considération ya biso moko te, tomilingi te. Po ntango nyonso makanisi na biso oza na Kongo me makanisi na yo elalaka na poto. Oza na Kongo me okontaka na yo kosala eloko ya malonga te na mboka na yo. Ozelaka nani ya kosalela yo? Oza na Kongo me ozokanisa kaka so nazwi mbongo na ngai na faire voyager bana nanga baketanga na poto. Kongo onde eza bosalite. Est-ce que moto penza atangi na Kongo akosala neti nini? Po nyonso wana ezala lisusu te ezosenga na biso kaka considération ya mboka na biso, considération ya oyo toza nango. Soki tomitie bactere tokoti na musala, mboka na biso ekokende liboso. Mboka na biso batu bakochange etaleli ya mboka oyo. Mboka oyo ezaki négligé, o bataki na lolenge longo bani te. Po baérosion ezali érosion kutu so esalemi kuna babwakaka bafulu. Érosion so esalemi kuna mutu aperdre lupangu na ye, ata mutu moko te azwi likanisi ya kokende. Po bandeko mosusu érosion nde eza wana bakataka yango te. Oyo ebandaki ekosuka wana ekosuka te, po yo oyebi te ezokende kosuka ti wapi. Esenge tozalaka prudent to pe prudence ntango érosion ebandi tobatela yango tosala po ekoba te bandeko mosusu pe bakoya bavictime ya bandeko basili kotika biso na mokili ya mosuni. Po susi ya mapango na bango, susi ya oyo bazalaki nango baza nango lisusu te baperdre yango na ta mokie. Po bandeko mosusu ekomela bango te. Ntango tomoni ebandi boye esenge tosala nini? Tobengisa batu basala musala, babongisa. Soki kotonga batonga, soki pe makadamu basala babongisa. Po érosion ekontinue te. Kasi ntango érosion ebandi bobwaki basaki, bobwaki basaki, bobwaki basaki, bobwaki bafulu, bobwaki bafulu. Mbula makasi ntango koya, po mai bakangaka yango te. Mbula makasi ntango koya ekomboli na basaki nyonso botiaki. Bosoto nyonso bobwakaki bino bolobi ezokomisa mabele makasi ekei nango na mai ya mbula. Suka bandeko baza pembeni wana o baza mapango na bango pene ya érosion wana, suka na bango ekozala nini? Bandeko mosusu soki mbula ebandi bavandaka na ndako te, bazotala érosion ekomi pene ya lupango. Toyebi te lupango ekokende, mai ekokotela biso, ekobuka na to ndenge nini. Esenge na biso tomizwila deja ba précaution avant mai emema biso, tomikimela. Tondimi te mboka oyo bato baza conscient, bato oyo bakanisaka, bato bamilingaka, oyo balingaka bandeko na bango, oyo baza bolingwa mboka na bango soki bakoki kosala eloko ndenge wana. Tokenda na mikili ya bapato monaka lolenge bango bavandelaka bisika mabe pe eza epa na bango. Kasi sur 100% bakoki kozala na 80% ya bisika malamu. Totala mboka na biso lelo sur 100% tokopesa combien de pourcent? Bisika oyo eza malamu ekozala combien de pourcent? So tolobi tokalikila ngo ata pourcentage. Tobongola lolenge ya komonela makambo, tobongola lolenge na biso ya kozalela.
toyaki te po totalaka baninga basala, toyaki te po topesa mikumba na biso epa bato mosusu basalela biso. Na esika okanga noko ndoki mwana nanga bakangi na malaria esilaka te, mutu mosu avandi na ye na ndako abi nde naoki mutu pasi boye eza nango ka malaria, bongo nini lisusu esaka malaria ata nake na hôpital bakokanangaka na malaria, naoke nango hôpital te kisi boye esunganga na malaria keye na pharmacie sombelanga esengeli ezaleli yo wana elongwa na mitu ya bayini. Obeli pe oki hôpital bamoni na bango na malaria te, bamoni na bango na typhoïde te. Otoutaki bongo koloba tozolobela zinga nzinga totala entourage na biso, environnement na biso eza ndenge nini, bisika o bazolona biloko o bato bazolia eza ndenge nini, pe nini o bazotia na kati ya biloko bakolesa bato. Tobongola penza lolenge ya komonela, tobongola lolenge ya kozalela. Bato mingi lelo bazokufa na bokono ya typhoïde, baki na hôpital boyo mitoko etobokaki deja retard. Bokono wana ezowuta wapi? Na mopepo tozopema. Na ndimi te ke moto kobwaka so partout te. Mais lelo soko longwe awa obima boy fulu. Mutu muso alambaki fufu na ya sisi koliango te akangi na bashasa bwaki. Pona nini? Makanisi deja ekotela bango soki na bwaki na fulu place libulu eza yango kokunda libulu ekokange kopesa mabele makaisi. Banda to banda kobwaka bafulu tokangi deja combien d'érosion. Banda to banda kobwaka bafulu eboteli biso nini. Senge na biso tozala na esika oyo eza malamu oyo babongisi mpona kobwaka bafulu eza te ke ndeko aza na lupango na ye asomba mwa terrain vide na ye place moko boye makoki eza nanu te po akende kotonga. Bandeko bakoya na mapango bakongoli matiti bopesi bango mbongo esika malamu bakobwaka matiti eza nde na lupango ya ndeko mpo ndeko nanu azwi makoki te ya kotonga lupango na ye te. Tobongola ezaleli esenge na biso tozala na bafulu public esika oyo tokobanda bwaka bosoto ke soko longoli yango boye okotiango na esika boye mutuka ekoleka to mpe bandeko boye balekaka bazwi yango bakebwaka yango na esika moko boye oyo bapesa biso te esika oyo eza kaka ya kobwaka matiti. Totika kopesa bandeko pasi oyo bandimi na bango kosalela biso, tosala kaka po Kongo eza ya biso. Kasi baza combien bato yango oyo bakobongola Kinshasa mobimba lolenge yango ezaleli ata service yango akini bopeto ye. Totala bandeko bazosala mosala na baza combien po lelo baye basali lobi ntango bazonga bakuti lisusu fulu. Eske mitu na biso ezosala to ezosala te? Eske tozoyeba makambo tozosala to tozoyeba te? Esenge na biso penza tobongola lolenge ya komonela. Mboka eza ya biso nyonso. Ko bateke mboko eza kaka ya intel, eza kaka ya président, eza ya ministre to ya député songolo. Yo pozovanda na mboko wana. Esengeli na yunde olata likanisi. Na place otikela bandeko charge. Bandeko bazosala boye eza kaka pona bolamu na biso. Nga petika na baka mabango. Nga pena kende tosala elongo na pesa bango maboko. Bato nini bakende koliki ata biso ni tanto kenda na nzela to kenda ka boye. No mutu auta boye azozonga sima. Risque ezake otuta nini eloko ezaki sima na yo kuwei. To kende liboso kasi tozonga sima te. Lolengo tozosala to pe lolengo bandeko bazosala musala. Lelo basali awa. Lobi bazongi isusu po musala wana ekende liboso to ezonga sima. Lobi ndebo wanda koloba lisusu ete bandeko ngo basala kinini. Po biso na Congo
tomesana deja endeko ntela azalaki wana alongwe asali nini ya malonga po toloba te ke bato akini bopeto bayaki basaki nini ntango basali awa topesa bango mpasi te tozongisa bango nsima te tuepole bango po tokende liboso kasi ntango lelo baye basali awa lobi lisu bazongi botie na bino so fulu ezopesa mpasi bandeko bakoavanse te na mosala oyo bazosala tozala mpenza na considération tozala na bolingo ya mboka emission oyo eyebongo kotalisa biso ntina ya kozala ya moto na kati ya environnement lolenge kani moto esengeli avandela lolenge kani esengeli na ye abatela oyo ezali penepene na ye lolenge kani akobongolela environnement na ye mpe bongo kozala na ye kasi po tokoka bongo kobongola esengeli na biso kaka totia bokasi tokota na misala nazalaka na likanisi ya kosala place ozalaka nango me bato bamoni te po makanisi ezomonana te yo nde okanisi kasi ntango osali bandeko bakondima bakoloba ete ndeko ntela asalaki boye ndeko nte nde alatamaki na likanisi po abongisa esika oyo tozali to mpe ndeko asalaki boye azongisaki boye epo emonani na miso ya bato yango bakolobela yango me yo ozwi makanisi obomba nani yango akokota na motema na yo to mpe akokota na makanisi na yo po ayeba ete ndeko ntele nde aza bongo posa na ye ezalaka boye ndeko songolo nde azalaka bongo makanisi na ye ezalaka boye bato bakomona yango ntango yo obimisi yango me okobimisa yango boye na maloba te sala mosala po bandeko bamona tokonsidere mpenza oyo ezali environnement na biso ata tokendaka epa bapaya bato mosusu bachangea banationalité me botala kuna epa bapaya bozovivre na bakondition nini mpo na nini okima bosoto na Congo okima fulu na Congo me mbala mosusu ntango yo okimi oke na mikili ya bapaya yo nde batiaki wana to mpe makanisi oyo yo oza nango ekokaki kosunga bandeko mosusu basala mosala makanisi yo ozalaki nango soki otalisaki yango bandeko balinga bazwa solution moko songolo mpo na mboka na yo yo wana okei otiki Congo ekaka na bizaleli oyo biso tozomonisa ntango nyonso ya kolakisa bafulu lelo so balakisi fulu lobi esengeli esala biso pasi tobongola tosala mosala tolongola kasi soki tolongoli te ndeko ntele mpenza apesanga pasi aza mwana soni aza moto asoni tala biloko azolakisa na televizio alakisi yango mpo epeso bokasi epeso courage ya kolongola yango epeso courage ya kosala mosala lelo alakisi ochange te lobi alakisi ochange te finalement ozela ti mokolo nini ntango balakisi oyo esali biso pasi oyo ezomonisa mboka na biso na lolenge elongo bani te oyo ezomonisa environnement na biso mabe na miso ya bato to mpe mboka na biso mabe oyo ezali meme koampeshe bandeko mosusu bakenda na mikili ya bapaya bato mosusu bazala na makanisi lokwa nakenda kala naya meme koinvestir na mboka na nga nasala te eloko moko na mboka na nga nasala entreprise moko na mboka na nga kasi kaka esika oyo aza ntango azomona ke bosota boye nakovivre ndenge nini na Congo nga na mesana na nga na poto nalalaka na nga bien climat bien napemaka mpe mopepa kitoko tomipesi mpasi biso moko po biso nde tozopesa retard to mpe biso moto toza cause tozofrene makanisi ya bandeko oyo bazokanisa koya koinvestir na mboka Congo ntango biso tozawa tozosala te tozozela nani po asala ntango biso tosali te bandeko mpe bakoya te
lelo soki tolandi mingi mateya na nsongi ya nzela azo interpele bandeko na biso bayindo baza mikili ya bapaya bazongaka deja ntango yango oyo mpo mfumuki mbangu si alaka yango kasi mbala mosusu bandeko wana bazotala kaka vi oyo tozala nango na poto eske so toke na Congo mpe tokovivre ndenge tozalela na poto eyebi kaka bango oyo bazokanisa esenge na biso tosala environnement esimbi mabombami ya kozala na biso mopepe tozopema ezouta na environnement kolia na biso ezouta na environnement kozala na biso biye nyonso toza nango posa ata bisalelo oyo ekoservir biso mpona bainvention ezaka na kati ya environnement kasi soki tobongisi yango te soki tobateli yango malamu te tokoka kosalela yango na lolenge esengeli kozala na biso sur 100% tokoloba ata 90% ezodépendre na environnement namoni te nini oyo tosalelaka to nini oyo toliaka ezouta na environnement te mpo na kati ya environnement touti bongo kotanga mai ezali na kati ya environnement mai ekosunga biso tokosokola yango nanu nzoto tokoki osokola bilamba tokomela yango tokolambela yango kasi totala lelo bamai oyo ezali nzinga na biso mai oyo biso tokosalela mosala mai oyo tokobwaka na bilanga ya bandunda oyo toloni mpo tolesa bato eza ndenge nini eske toyebaka ntina ya mai nzete oyo ezosunga biso ezopesa biso mopepe ya kitoko malgré tout bafulu oyo totie bisika nyonso ezopolue mopepe oyo tozopema eske tozwa entretenir yango malamu tozwaka mpe makanisi ya kolona nzete ozwi likanisi me nzete nini oyo oloni bandeko tobongola mpenza ezaleli tobongola lolenge ya komonela tobongola lolenge ya kokanisela kozala na biso esimbami kaka na kati ya environnement esenge toyeba oyo esimbi kozala na biso tokobatela yango ndenge nini oyo esimbi pema na biso oyo ezofournir biso mopepe oxygène malamu oyo tozopema tozobatela yango ndenge nini lelo tuna bandeko na bopito soki okomi na problème ya oxygène po barenforce yo bakosenga yo combien me mopepe naturel ya kitoko oyo tata mokili apesa biso oyo nzete ntango nyonso azoyamba longengo ya moi akaboli na makasa akolambela biso yango malamu apetoli abimisi mopepe apio oyo tozali bongo kopema eske tobatelaka ngo toyeba mpe ntina ya nzete na kozala na biso eske tozala mpe na makanisi ya kolona banzete point d'interrogation tokoyeba yango kaka ntango tozali na makanisi ya kosala mosala ntango tozali bongo na makanisi ya kobatela kasi oyo ezosala biso soki lelo nasali boulangerie nanga nakata nanga banzete natumbela mapa na esika yo okati ozwaki likanisi ya kolona mosusu to oyo oke ebimi wana yo okati suka nango ezokumba nini o nyonso eza mokili eza na ntina nyonso tata mokili atie na kati ya environnement eza na ntina kaka ya kozala na biso ntango tozodétruire yango ntango tozobebisa yango eske toyebi soro na biso ekozala nini to mpe kokumbela biso nini soki mpenza tolamusi makanisi na biso makasi tokoyeba ntina ya nzingazinga na biso ntina ya environnement na biso koliki ya environnement na biso
bato bakotalela yango lisusu lolenge bazali kotalela yango lelo te. Bafulu oyo tozomona ekozala lisusu lolenge oyo tozomonela yango te. Po bato bakobanda okanisa moto oyebisa ye nanu ke yo nde oza na lobi okokufa, réaction na ye kozala nini? Mais ntango moto azodétruire environnement azoluka nini na kozala na ye? Mais kasi ozomilukela liwe indirectement. Tobanga liwa ndenge tobangelaka ngo na somo tozalaka nango so oyoki ke yo ozokufa. Tozobelisa ndeko no na hôpital bayebiso ke azokufa kala te. Ndenge tozwilaka environnement na biso lelo ezali lokola yo moto ozobelisa moto na hôpital. Soko néglige yango yeba ete kufa ezozela yo. Po nyonso oyo tozosalela na bomoi na biso to pe na kozala na biso ya mokolo na mokolo ezali kaka na kati ya environnement. Esengeli na biso penza tozala na bolingo makasi, tosimbana, tozala na bomoko. Bayobi musapi moko esokolaka elongi te. Moko na yo moko na ye moko ya ye kuna bosangisi esali lisanga ndo kosokolela ngo elongi. Moto moko akoka te kobongola environnement na biso. Kasi esengeli na biso tosimbana, tozala elongo. Ya asali oyo nga pe nasala oyo po mbongwana ekoka kokota. Tozongisa pe mboka na biso malgré tout toyokaka na masolo Kin Label. Est-ce que réellement ezalaka penza Kin Label ndenge toyokelaka ngo? Toyebi te. Kasi po ezonga soki ezala te biso tolamusa makanisi. Tosimbana tozala na bomoko po tozongisa yango tokomisa yango Kin Label. Matondo mingi bandeko balandi toutaki bongo koloba ete émission oyo ekelami bongo na likanisi ya kotalisa lolenge kani moto esengeli avandela, lolenge kani moto esengeli abatela oyo ezali nzinga na ye, pe lolenge kani esengeli apetolela yango, abongola lolenge ya komonela makambo, abongola lolenge ya kokanisela po ete mboka na biso ekende bongo liboso. Matondo lisusu na bino bozwaki penza libako ya kolanda émission na biso ya environnement. Kasi soki tokomeli bino na bandako tozwaki bongo lisungi ya tata kwa kuna sima kamera elongo na tata Futila. Pe kuna na réalisation tozaki bongo na tata Ngala elongo na Cordon Kivuya, tata Zubila Tenda pe bango nyonso. Baye bazali bongo kosala na presse ya Vova mu télévision totondi bino penza botondi. Matondo pe na baye basistaki biso na émission na biso mokolo mwa lelo tozaki bongo na tata Ntsumbu elongo na ndeko Ntimba Maswama. Pona biso tosuki bongo émission na biso mokolo mwa lelo tosuki si penza awa kimia ekoka bongo kozala o mabuta mabino tomonani mbalasi. Yeah, yeah.